Shalom, shalom, shalom. Balandinyo surtout ya émission Kombola Bopeto. Batunyo so bolandaka Kombola Bopeto. Nzamba pambola bino, nzambe asala bino bolamu ebele bisika bozali. Eza wa bino mama Kombola Bopeto na ye ko informer bino ke na maison d'adoration toza na séminaire moko oyo ezobanda le 23, le 24 na le 25. En tout cas, topengi si bino penza, boza penza le bienvenu na kati ya maison d'adoration. Pona koya koyoka liloba na nzambe, mosali na nzambe azoya azouta na France, azoya penza awa. Pona kozala na biso elongo yango to sepeli vraiment ke biloko biso tokolia to liango biso moko te to liango vraiment ensemble na bino yango ezala ovandaka na tempere ezala ovandaka na larti ezala ovandaka na uvascula ezala ovandaka o wapi na o ulo bisika nyonso zali na felanzawa boza penza le bienvenu na kati ya maison d'adoration boya penza ebele tokumisa nzambe ndeko aza pe na ngolu ya lisakoli en tout cas soko yepe nzambe akomanke te kolobela yo en tout cas boza penza le bienvenu na kati ya église maison d'adoration na date le 23 le 24 na le 25 que Dieu vous bénisse.